J'espère que vous allez bien. Très bien par la grâce de Dieu. Babi les goûts de ça. Vous êtes la femme entrepreneur. Vous êtes la femme d'affaires. Vous êtes la femme forte. En tout cas, les goûts de ça. Tant mon colombon a l'air bon. Mais tant mon colombon a là la bapongité. Tant mon colombon a lucambon on a là la té face au la fournisseur de 0h à 4h. Bat bazala te ba muna be fort wana te. Mais tant mon colombon a lia la na liboma nyonso. Et boti bata keto. Voilà, na eli susu. Peric ne on a vu ça moi ça l'attaque franchement ça m'a pas plu. Aujourd'hui, je serai en français. Les comme na peric. Le perruque là m'a pas plu. Voilà pourquoi je me suis décidée de leur faire une belle perruque. Et que bon ça y est, na niveau na yé, ya moi si ya motupe ya ndeko na biso ya YouTube. Bongo te. Maman na bengi ba fournisseur. Na bengi ba fournisseur na nga nyonso. Na tindeli bango ngabi mes fournisseurs Mes fournisseurs, Rebecca, je suis en direct, ma chérie. Est-ce que tu peux pas me suivre? Voilà. Na bengi ba fournisseur na nga nyonso ngabi non linga na eba periko ebimisika to izala déjà. Plus de 10 fournisseurs nationaux bango babi non periko wana existera te. Et cause à la synthétique, namlonga ba kabelo periko wana ezate na ebite. Ça vient d'où comme ça? Babi mais non, ça vient de l'Afrique, de mon pays. Oh là là. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Voilà pourquoi nazo offert ye perruque. Muto aroyoka sonité. Alukanga azwa perruque. Voilà, moi si business. On commence. Periko comment on bidenda. Bidenda. Bidenda, 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 bidenda. Omoni bidendo. Peut-être ngala ta periko, mais na ebite sko yo suki wana perika ba Philippe. Perika no je utaki Philippines. Côté bateka na ba reine likola pasi. Suki pasi l'équipe na pasi l'équipe atel likola tel ça. Hey! J'ai déjà des enfants. Je vends les reins. Voilà, on dit perika ba Philippines. Perika ngoyo. Bidenda, 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 bidenda. Yo, sensual boma na mutu na. Yo katanga mandefu na na tikela ngoyo. Omoni nga na aloka ba femme insensé wana ba bokola bango na ba shimbwa ba sangsela bango ba bonga cotisation. Po ya kokomela nga sara kata mandefu ya mama na yo ngana kata mandefu na sens. Mandefu na nga mona linga ngo mobile na nga simba ngo na kata po yo komi inconnu mo ya insensé mtoche commentaire. Alinga pe na yoki kwatulu na kepa face designer ponga kenda akuna. Face designer changa laser mandefu bota te complexé. Sepela lolenge nzamba kela yoji. Bidenda. Tala ndenge ezo dende. Denda ko. Donc voilà. Perico eza. La préférée écoute Perico pena par rapport à Ndeko. Et qu'on ça bien. Donc, toi la Perico yo. Nous avons 28 pouces. Toi la 28 pouces yo. Toi la 28 pouces yo. Toi la 28 pouces nango. Yango. Na monire beaucoup ta kangela ngo photo na avion auto kangela ngo photo yango yo. Photo na moni ba posta ona mbote. Yango perika ngo yo penza. Riba kangela ngo photo ba poster na mbote. Yeyo. 28 pouces yango yo. Mwasi bongise longi yaya. Kotike longi kubuka te. Mibala lelo bakoma otala basika na mutu. Ngana ninga mwasi chaka ba couleur te yaya loba mbali keba. Et pas na ozo boya na cha mesha couleur, kuno zo linga ba cha couleur. Debo Bouchab, ça va ma petite sœur chérie.
yango oyo bomoi na bafoto baposte na mbote rebo atie eza 28 pouces yango yango bidenda ngamo mpe na plante oyo anga na plante oyo eza mpe bidenda mais ya plante. Bon, à part ça, ba mèche ekomi ba 24 pouces mo ekoti awa 20 pesa. Bato balinga na bango tissage ti lelo eza bato mosusu ti lelo batisaka. Naoteka ngo 4 boules bo. Eza pla chassé mobimba azokabola ngo. Voilà. Naoteka ngo 4 boules bo. 4 boules. Eza na ba filet pour protéger yango. Eza vraiment na ba 4 ba filet. Eza 24 pouces yango. Naoteka ngo 4 boules bo na foulard. Bino bato bolinga kotise ti lelo. Yango ba closure nango pesa, c'est facile. La closure nango c'est facile à retrouver d'ailleurs. Donc yango c'est bon nango besoin. Mambila mon contacter. Alors bidenda oyo azaka awa. Maman ezana chama. Achama mon parler. Bazana. Baotala bino siko. Babi bobini. Oh Jacqueline, oh Jacquina. Napesa bango bakomi. Jacqueline na Jacquina. Bato basenga nga pe bakupu mususu eye. Nabakisa bino. Bidenda. Bidenda. Bon, yango. Nalatisa. Bidenda pema. Longwa. Bidenda pema. Zwa repo. Tolatisa banina mususu. Voilà. Yango. 16 pouces, 16 pouces avec l'as. Déjà 16. 16 pouces. 16 pouces. 16 pouces, yango. Yeto longolete yende te opesa kado. Namoni ye na ba teinture na ye alinga mingi makambo ba pembe ba jaune. Boya ozele oyo. Na bombeli yango. Mwasi bondisaka suke. Soki pe ozangi na yo mosolo koyiba te o. Otinda pe mobali ya libela yo mbongo te o. Kanga na yo suki ya maboko ya 2000 francs mokolo kozwa falanga okosomba kabelo mokolo kozwa falanga okosopa nde kabelo mokolo kozwa falanga okosakana na kabelo tala lelo yo ngai moko témoin ya perika kabelo tala lelo yo nga moko témoin ngai moko témoin ya baperika kabelo ekomi yo na sutukeli kabelo na 20h na ndimi na nga na sutukeli kabelo na 0h kolo nango nazokotisa mbongo voilà. On va bien en mingi rebo. Na epte komo na onso ezaka wana. Mais bat ba bien en rebo, ye pe ka bidenda. Bat ba bien en pe ka rebo. Voilà. Bat ba bien en pe ka rebo. Mon bato babenga yango mpe carré bon. Ezo avancer. Ezali koavancer.
tu as balayage, hein? Balayage à coupe. Balayage à coupe. Bon. Voilà. Balayage à coupe. Balayage à milai wana isili etikali ka moko à part oyo bato commandé donc etikali ka moko bakupe nyonso pa nango eza nango $25 bakupe oyo nyonso $25 coupe nyonso eza ba couleur ebele $25 eza na lata mosusu na tia mosusu $25 tout coupe. $25. Comment on est? 25 balles. Et ça va couleur rebelle. Na koki ko tia nyonso te. Mais bandambo na ocha. Je fais ça image comme modèle ya perruque o ezali. Voilà. Après la oyo. Coupe oyo avec glace. Coupe avec glace, $50. Coupe avec glace, $50. Oh, $50. Donc, on va aller payer mon sous-sous. Mais madame, tu me déranges, c'est quoi ça? Hey! Voilà, 10 pouces, hein? 10 pouces. 10 pouces. Oh, 10 pouces. Et là, après, quand on a ébélé. Et il faut ça faire. Il faut ça séance, hein? Tellement mon corps. Bah ouais, mais il m'a cassé. Pas mon vraiment. Mon vraiment. Il y a mon vopé, ils ont un mot soutien. Donc, non, là, c'est bien. Oh, il y a battu. Il y a la sibinoka. Oh, ici. Ils ont soutien. Oh, non, là, ça. Oh, ils ont un battu. Yabatu Esilio Yabatu
nasila na balinga mikachi na nkolo nasila na bango. Oh, noir. Noir nango yango. Avec classe. Voilà. Ndunda. Yeah. Umoni mwasi ndaza kitoko Madame Jacqueline. Umoni trop pété quoi. Voilà. Habi a besoin de bino botala. Botala umoni texture nango hein. Chintunga hein. Wow. Hey. Na olobatse. Na bonanga. Na olobatse. Otana mishu. Na olobatse. Na bunanga. Na olobate. Na kutala na misu. Mena ba moyo yo pe. Naninga ba Congo kupo sava. Naninga ba Congo pe akosamba te. O eza noir te hein. Ya neti luka mwa bleu hein bomoni hein. Ya noir te. Ya pna noir te. Nazo ta perruque mwa noir bomona ki ya pas match. Bomoni hein. Ya noir te. Ya mwa genre mo boy ya pna noir te. Moni différence à noir. Ya mwa neti mauve, neti bleu de nuit, neti putain de merde. Donc ça bon. Ça te passe, Seigneur. On est dans le sachet. Il y a un caca. Bon, à Kamba passe, il va y. $26 hein? Voilà. Voilà. Mon numéro là, il est. Voici qui te coupe. Bon, je suis dans l'acceptation dans ma beaucoup parce que ils sont tellement belés que pour panjamo pour zoom ça ils ont ma cam. Donc ils donnent le sous-sous dans l'acceptation. Donc ils ont belé. Continuons ça dans la pousse il y a perruque,
Nous avons pour ça tissage. Vous hésitez à contacter un numéro disponible anytime. Plus 243 82 38 71 733. Alors, si vous avez besoin, au somba pour TKP, na prix abordable, na prix des gros. Prix des gros, et bandana 10. Du périque, na prix des gros. Ce qui pour le bâtissage à maïné, et presque carton mobile, 65 pièces. Donc, nous avons quand on a pris des gros bateaux, il y a au basar, sous périque, donc ça va. Bon, il y a quand on a pris mon co abordable. Donc, voilà, numéro, on a monté à Koki Kokomango Awate. Ok, quand la page Facebook, on a Sarah Tola TV. Ouf, Aobimanae. Ce qu'on sera bimé lioana. Bah, moi, on cliquer à côté le logo et WhatsApp, directement, automatiquement, et ramener na WhatsApp, nanga. Tu vas nous pas en abisso donc. Voilà. Nga na luka na nga nga naza mwasi ya koluka la famille. Naza mwasi ya ba pétage, ya ba clash. En même temps, je réfléchis bien. Naza mwasi moko, naza parent responsable pour mes enfants. Naza éducatrice ya masse, naza formatrice. La formation en ligne à business. Moto lingo débuter sur business. On comme femme entrepreneur. Moi, je te dis qu'avec $100, au banda business, au commis la patrona. Au commis peut quoi importer. Au somba yo moko chinois livré au Kinshasa. Parce qu'au commis na budget moya bien. Mais conseil gratuit. Yom toza débutante. Na maramba périque. Kolukate omi koti sana ba Alibaba osala ba commande okota soki wapi parce que douane relia yo. Mais avec un $500, soro ebi ba grand fournisseur na Congo, tu peux t'acheter les perruques et on se retrouver facilement. Muto alingi formation pour la business, veuillez me contacter, mon numéro est là. Ma fille chérie, la soldate de Saratola, Debo Bouchab. Azawana ache numéro na moni pe Dalia Onyema bébé chéri mwana na msusu yoana maison Onyema chima chiwe avec le cœur sur TikTok. Pitié, pas moyen de raccrocher. Oh nan Debo. Ok, Debo Dalia boisson moins. Oh, vous savez, on a tentation de l'argent. Dalia na lingambongo makasi chiko chela ngaba flair moyena kata TikTok ezate TikTok bo pekisa na yaki pona umela awate de peur que na beta mabaku na clasher. Parce que na pétage naza, na clash naza, matumboli naza. Mais différence ya ngana bango ezala kamoko. Pour tout nangi ala anime. Na marambo sérieuse. La coach Sarah Tola est disponible. Na bakisa 1+ na réseaux sociaux à RDC. Où ezala jamais donner des formations en ligne. Pour ramener batu na raison ya vie. Qu'il faut relouka na vie. Kota il a poche à PRT. Kota il a appelé salaire à fin du mois, te ba salarié ba comme ba millionnaire te. Parce que mon salaire ba fouta que $1000. A fouta à parler déjà à $1000. To 600 to 700. Bon scolarité bana. Bon kolia, bon kolata. Bon komela. Bon ba dépense pe famille bengi koto e senge. Monico comme un millionnaire te. Mais mon a ça business en comme un millionnaire. Parce qu'il y a des business qui sont aux marchandises à $1. Mais au teke on a $20. Ce que sont qui ont 1000 pièces. Ça là $1 wana fois 1000 au somba combien? Ce que au teke on $20, $25. Tu gagnes combien? Allez-y comprendre. Et on a un produit où il y a 0,5. Donc, et comme il coûte $1 t. Prenons l'exemple, il y a la lentille. C'est presque toutes les filles
oyo balingaka mwa eya babiloko nga alata te na vie balingaka lentille sikoyo lentille wana nga nakomi na nga grossiste par exemple ya lentille to basile bafaux cile yebisa nga lentille déjà eza na 0,1 eloko moko boye na Alibaba sikoyo douane nango mpe epezaka mpenza tro te sikoyo nga moko mpenza nakomi ko grossiste représentante ya bagrossiste ya balentille na Congo. Oui, combien je vais gagner? Parce que na chinois, au fur et à mesure, aux augmenter montant ou soit aux augmenter quantité à produit la rééquita. Soro somba 100 pièces, bako peso na 0,50. Soro au somba 500 pièces, c'est comme 0,30. Soro somba 1000 pièces, c'est comme 0,10. Ce qu'on a calcul, il y a 1000 pièces au sombi na pièce mort 0,10. Au na Congo, au te kango 15 $, prix des gros. Pour bateau, au somba pas no bate kango 20 $, 25 $. Vous gagnez combien? Coco ma boss. Coco ma boss na vie. Coco ma millionnaire. Coco ma milliardaire. Ça demande pas les sacrifices humains. Ils ont juste disposé tant na yo. Yebelo ko luka na vie. Yeba ko épargner, supprimer ba dépenses inutiles, éviter ba relation oyo ko ramener on a rien. Et alors nga na linga mama mbongo boy. Talanga na ba relation na ba mama zandu nde ba copine nanga. So boye bité. Na ba copine na ba mama zandu, na ba copine na ba mama bateka ba bijoux, ba mama bateka ba kabelo na za. Donc so que loko moko ya bien côté sur le terrain. Et ça va tout là. Commander loko eza makambu mikolo, ozo comprendre. Donc circuit nanga entourage nanga eza ba femme d'affaires. Loko la banana takaza. Hein? Femme entrepreneur. Babi cité nana takaza eza kuna. Osombara bakabelo, lopango 20 sur 20, c'est les mêmes kao. 250 $, 350 $ aux lopango. Ils ont maté parce que ba côté kuna ba tebele ba monter kango déjà 20 sur 20, 1000 1500. Ouelissa avant et matin. Dans la coopération, la femme entrepreneur, na s'intégrer parce que na ebike na ba salaire à ba fin du mois oyo ata ya YouTube okoko ma millionnaire te. Parce que ce reçu salaire ba refuta yo na fin du mois au comparé à on a ba dépense nyonso salaire pendant mois mobimba au comprendre que salaire nous est l'autre côté et au peser kutu. Alors yom tozi occasion olandanga so oza na besoin de formation obite mama Sarah na zui ekateli na lingi na code de formation nga pe na koma nga business woman na bandoluka nga la batebele balanda nga na YouTube barantanga na zui lar na YouTube mais na ebisa bino mettre fo nga na zui lar na cop na nga liboso na banda osala yoka bozela bozela bete no cop na pamsano zolo na nga na tokaka batu batoka bakaba atende balobaka bozela na opé sa formation te mais na épinglé quand même si j'ai omoni nga batu bakansara na facilité mutako bongaka akoti YouTube abongi te tamso na ba YouTube ango biso tout tamso to gagner ape ndenge moko. Mais ce que différence y a ba vie. Bon mi tout nanga pourquoi toi na différence à ba vie? Pourquoi Sarah vivra moi boy? Et ça parce que na yebe lo moko na vie, un salarié ne peut jamais devenir millionnaire. Mbato ba koma ba millionnaire sur lundi bien, baza ba entrepreneur. Baza ba ta business. Au mon patron mora na bureau aza PDG mais azana ba business na ba entreprise ya onde salarié qui est. Prenons l'exemple Mtaliboso le numéro 1, le patron de Madjabou Gospel, le pasteur Roy Bondo. Aza grand entrepreneur ya osaranate. Oyebinga na zu courage ya oluka solar na vie. Tant na mona modèle mwasi na luka mbongo. Na okanzo to malili ngabi. Donc bateau ba na mbongo. Basana ba millionnaire mais ba osaka business. Donc c'est que mon tupo comme un millionnaire na vie, c'est dans le business. Mais papa Roy a travaillé au cadre, a travaillé à la Congo. Mais a commis millionnaire na musala wanate.
peut-être so batangi salaire ya ba nde to monaka par exemple ba salaire ya ba député. So du salaire à député, est-ce que député a kotonga penda immeuble à 6 niveaux, tonga na combien d'années? Parce que a gagné en tom sous 3000. Vous comprenez que bana ba cop na bango bana ba entrée belé. So taliga entrée à salarié. Yaya okufa mobola. Osomba ta terrain vide. Okufa tikela ta bana mabele na mpasa te. Era ngoyo yebela. 200, 250, 350. Cause la salaire te okufa pauvre. Sala musala na bureau ba futio ozui. En même temps, au vandio ba nous réfléchir sur ba propos sarato la lobaki. Na nde naza nako banoteka na ngata ba mwinda nako banoteka na ngata boye na obanda ndenge ni benganga na ko orienter yo kaka mama Sarah na mwa fond na ngala ina sa business orienter nga na ko orienter yo donc soyi batanga batabuzoba na YouTube Sarah to laza batu penda ke oche clash asuka naza batu sora fingi okangi bisako ko funda na parquet nga naza mais ceux qui babi ba luka la seule youtubeuse ont apporté un plus na communauté et puis na média ya ba congolais je suis la seule fille oazwa savoir nae atiango na kacha buzoba mais na bon sens pour ramener batu na raison pour faire croire aux gens que pour réussir dans la vie ou pour devenir millionnaire dans la vie ça demande pas seulement les sacrifices humains. Ils ont un sacrifice à temps. Ils ont un sacrifice à cerveau. Ils ont un sacrifice à yomoko se sacrifier. O se poumoner. O éliminer les dépenses inutiles. Donc, o mi buka. Pour un abatu mususu, on a $500. Mais pour batu ba mona ya que son ba perika 500. À l'époque, à l'époque, so botalinga bien na ba vidéo na nga kala. Vous allez comprendre que Nazara na ba tresse na nga ya 2000 francs. Ya onde na bandoka nga basuka maboko. Na bandoka ngo pourquoi j'ai sacrifié ma vie na passé na nga pour na koma o naza lelo boy. Donc na passé na nga na sacrifié ba kabelo, na sacrifié ba mbongo, na sacrifié tout la tsara na oyebi batu baza finga nga mingi ni. Moi si mo bimbala ta ka Apollo na kepi ya na mbongo perikité. Non ça mbaté. À l'époque, na mbongo perikité. Na mbongo pe bochela nga malili yo à l'époque na mbongo perikité na zwango wapi nga na aluka ka mwa mbongo na nga na futela bana na réussir scolarité bana nga à tel point que peut-être mes parents n'ont pas eu le temps ya kolekisa scolarité na nga na nenga wa bongo parce que na yebi ko investir na scolarité bana eza richesse aux familles boto la raté meilleure richesse autique la bana. Jésus-Christ na scolarité. À ta école, on est à $5000. Je vais me battre pour nous réussir scolarité bana. Demain ou après-demain, nzamba koza muli monanga. Mais non tiki la bana, iloka mutuya na mutu na bango. Richesse aux familles nangé bundisa bango te na sima. Richesse au baro wele la raté. Richesse au mutoyo ke la bango likunya te. Scolarité bana. Moi si mususa ondima ala ta bien na média ame ma basak asala défilé ba perruque mais bana batanga ate bana batanga na ba école à gratuité na sous-estimant ngote mais tozu pe batan ya okende na ba école ba gratuité ngo au mona ke moi na nga na 4e primaire so juillet na moi na 6e primaire ya ba école wana ya ba gratuité pesa otangise mwana tanga na 10 livres ndaza na mema 2 sacs ara na valise ba livres etika la raté obligatoire na safak okende nango amema ba livres kotoyo na mukonga memi ba kaye et sa meilleure richesse et otiki la bana réussir la scolarité des enfants. Je suis parmi basi ali boso ya YouTube o ba réussir scolarité bana bango so to ami balé mususu bimisa o yae mususu bimisa o mona batu ba yo beta batolo ngana na mwana me mwana tanga ate mais maman monoko ebele na réseaux sociaux
yo moko to mosusu 8 ans ya koleka mpe na baekole yango te olio bunda te ke bana na nga fo batanga place onga na koma te mais ya aza neka wana bamona alati bien mais mwana nchikaka te moni siko mwa différence anga na bato na clash naza na buzoba naza oyo mafinga ya kosakana te ya na nango lokambula kote vanteur kutu nde komeka te nasangisa baluba baswahili bangala mais so eza makambo important je suis la seule savoir nanga eloba ebele ntango na bandaka boyebi nga banda cop ndeni nga banda cop nazaka nani nazalaki nanyo babenga mo banani te bana kwata te nga nazali na mère nanga motaka na bomba te na tanga akomboni mère na biso moko mon ex copine bilamba akasi eza kutu déjà na chassé ezanga ka mobali na yo chikila eza robe na zela bozela fio atungisanga mingi la fille na la kiseno bilamba mwana atungisanga mingi oyo mankenga respect na live bozela un instant na yo bete ya no solo manquement respect na koke en mota akasi bozela na ye na ye omoni eya na chasse oyo eza super nazala bimelenga na bima nango mpona ke batongela nga mpe oyo super nazala bima na ke batongela nga siko tala chasse na tiaki na bilamba mwano mwa mwasi oyo manke nga respect tiaki tivanda oyo Dior bandeko na nga Christian Dior nasa sombela mbanda ne lamba nga sombeli mbanda nana sa sombela mbanda omoni chaussure na ya Christian Dior omoni bima na live na nga bima d'ailleurs oza mama bokilo bima na live na nga mama bokilo mbanda yoka solo d'accord donc nga pona réussir na vie ezaki YouTube te YouTube nanga à l'époque na bando gagner ata $1 te mona ata $1 na bando gagner te ezaki YouTube mo etala manga te mais obunda ka obimisa mutu mais na bando sandeni na ina pire sœur nanga mo komone maman Angèle aza na maison na ye na lac Moiro na zandu wana tilelo na profiter na pesi Jenny Bet industriel mbote eza relation ya Jenny Bet amta branchanga na maman wana za grossiste ya basak azaka so bakoli na ye basak ye bobenga maman wana botuna ye maman Angèle bato bakendaka zandu bayebi ye bokende makambo na olo basona okosa bolukaka maman Angèle boloba ne maman Angèle Sarah tola lobi abanda koya kozwa basak pa na ateka kalanda kentere na banda ndeni na sa maman pianga basak wana même temps na ka chroniqueur mais non lukala maman pianga basak tam suna $9 ngana kozwa basak wana na bando tekela batu 15 ma papa pianga na $9 to 8 to 7 ngana oteka ngo 15 bongo ndenga na banda vie na banda kozwa na tekeli na pesi mbongo ya pe ngana zuba pourcentage ozomona début ya vie ya mutu na vie soko za na histoire te yaya c'est ko bonga te donc na utaka ko luka mbongo na nga depuis tant na komo sala ngamo pe na zumwa fond tant na zu fond na komi siko ko somba pa mamu ba mapa paye sara ba mapa paye basake ye ya mamu kitela ngako na opeso kala ba prix na banda opeso wana pa na kosomba $10 sacs $90 tala vie ya mwana mutu ya $10 sacs $90 ngana bandi kotela batu 15 na otala pe bilonge
moi longi on a vu ka simba moi mbongo na bengi petit na nga ya sac eza 20 et un vrai sac et outil et ça encore na makasi na marketing na banda okala ndé na banda ko bakisa moi ba 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus richesse sans histoire ezara ya nzambe te nga histoire na nga banzela na ngeza na zandu wana na lac Mwero pa mamu Angèle soko tika na lac Mwero bokasa otuni bolakisa nga boutique mamu Angèle bayebi ye wana nyonso bato bokenda zandu boki otuna ye bayesa bino Sara banda awa abanda wana basaki awa ya kodefa nake na teki ya likolo wana yango na kobokolela bana ya likolo wana yango nazo asirele scolarité bana nazo ndima bakanganga suki ya maboko à l'époque. Oh là là, mon Dieu. J'ai sacrifié ma vie pour mes enfants. Et na sacrifié à passer dans la ponaza o nazalelo. Na sacrifié à on a besoin baté. Je savais un jour Hiroshima parce que nazaki déterminé na ba objectif nanga. Bato belé lo na vie baza déterminé te on mam na bango simba até. Sora moni mukolo ala azaki na projet na bia ba noter ka ba periki. Mukolo na moni Sarata msusu atie mafuta. Atiki vision na ya periki alandi sous mafuta. Finalement tu fais quoi? Periki kutuna no réussir ko liambongo na ngo bien te mais au changer ba mon corps. Te. La vie c'est mollo. Bandana 1 2 3 batu msusu ba benga mama Sarah na ngina futa abonnement na nga ya formation ola kisanga ndenge nini osomba na Alibaba. Yaya wana fois $500 osomba nini na Alibaba. Bien sûr oko kuta ba perruque moins cher. OK. Et bon douane. Oko osomba perruque à $500 écoutez douane à $1000. Oko kalika mbango. Ozape na ba client ya sûreté. Poneti nga na teka mingi libanda ya Congo. Plus mingi États-Unis. Ozape sko na ba client ya sûreté. Que oyo ndenge osombi ba kabelo belé otekela bango nyonso na facilité. Non. Mon salaire dépense à 1500. Mais na 1500 na Congo awa. Ba grand fournisseur so kutani na bango. Ba otekela yo. Ozala tala na marchandise belé. Na vie il faut être déterminé. A tezo simba te. Simba décision na maboko. Ngana eba ke ata basaka ngona oteka nazo gagner loka malonga te mais un jour na ko réussir vie na business ya on naza lelo. Alors kozwa sans histoire ils ara clair ngana na banzele belé na mikali. J'en ai plein. Ngala banda ozo ba biloka batu na oteka net yanga na sala ki commissionnaire. Voilà. Et on a 20 John nga bula habité nga fona kota bilanga papa dit quoi kota na ekop wana ya agroalimentaire akota kopa bilanga aibi que vie pour réussir kaka la musique oko ma PD pour réussir kaka la musique oko boma batu oko sala ba sacrifice humain mais zwa musique loka métier sala pe cop. Parce que dans le corps, on a se produire. Ok, beta matolo te. Voilà ba conseil na pesa mbali na nga ya ngwa ndima okoma mutabilanga. Ok, beta matolo te po mutu mso ako manque au respect po ki obete matolo. Mutu mso ako linga mwasi na yo po yenda pesa rabino mbonga ndaku yendo beta re matolo. Mais so yo moko déjà ozala business na yo. Ya. Ato lingo se produire quelque part. O chaka paquet na out. Yo moko zuba mbonga ba billet. O se produire. Molo. Nzambe. Tcha. Kande na bandaka. Nde yekutu mamba bilanga sa mata na ye. Mais ndenge pe musala na ye akumata. Biso to abato aboyi. Toza pressé te. Tozela rata ya nzambe. So nzamba betika. Ha! Vous allez subir. Parce que yanga nzamba ko sarate quoi. Donc voilà. Nazaki na réel plaisir ya partager na bino life oyo.
nazalaki wana plus pour na publicité na ngai ya ba perruque malgré na kati nazali na kati ya buzoba mais buzoba na ngai na ba perruque na ngai na oteka quand même. Et voilà pourquoi esengai napesa bino mwa histoire na nga bato bomona nga te kasara clashara moto a réussir scolarité bana ce n'est pas facile. Une youtubeuse en plus ce n'est pas facile mes amis. Eza meilleur héritage osomba bandako osomba mapango otikela bango famille no pe kocha bango molunge mais oyo so otikeli bango ango ato kufi obi bana banoloba nini nzambe mama abiso place azali pambola ye soki lelo naza na poste oyo naza eza parce que mama nanga atangisi nga na bekola bien malgré la souffrance mama nanga aza ondimaka bakange suki ya maboko ya 2000 francs internet efinga ye fi azanga perike mais tala lelo nazoteka nalataka perike après 2 jours soka nayoki molunge ale full camp nalongoli et puis so nalongoli nazongisa suster nazongisa te na okaba po egoya naza nango ebele. Mais vous imaginez qu'à l'époque nazanga ina mbongo osomba perike il faut na sala live nanga po naza la complexité ba finga nga te malamu nakanga nanga suki nanga maboko so nakangi suki nanga maboko na osala émission na kozala calme. Donc scolarité bana nanga na se sacrifier ki pona bango. À l'époque nazola takara polo na kola polo na kola poza mbongo osombela mama longa wapi YouTube bafuta nga te ka mbongo nga pasi nazokende koteka kaka na oganyanga mwa bentere na futa classe na bano futa so na bano milatisa so ba perike concurrence wana na okokango te bafinga nga kaka. Sacrifier qu'il lelo na yo pour nous na lobby moko meilleur tika ko impressionner batu ko sala makambo pour nous plaire batu te soko zana ngote kanisa bien zwa temps luka kop mora bien salara bima na yo na makambo na mona itola achaki periko yo po na $100 no mawoki osomba ya nga bakabelanga 2 fois son ateki mbongo ba bénéfice le kakanga naza na ba relation nanga naza na makambo ebele na salaka nako changer perruque banda lundi ti dimanche sko yo moto za na un début ya vie ozoluka moto bimisa kolanda ngati dépendre na oza nanga bobima na vie complexe ba fille ebele apparemment ba complexé. Alors, elle a battu vie morobo na média, mais en réalité, elle a bon côté, elle est souffrante. Mais elle vivra pour na battu. On a bando vivre pour na battu. Tenaza ola taka polo. Et puis ba polo on a banana nga ko sala ngo ba répétition. Ata ba ofinga ngo ezalo belange lote. Sko so zui battu tout wana ba finga nga na YouTube à l'époque ya suki ya maboko. Il y a pas match. Tant ba ngo ba ofinga nga, ba osutukela ba kabelo, ba mbongo ba osa ba tapage. Nga na économiser babenga ngoko épargner, c'est très important. Talande na se sacrifier qui na passé na finga maki pour nazala o nazalilo. Sacrifie-toi pour ton demain. Bima na monde ya ba complexé, bima na monde abilanda landa tala vie na yo zwa décision zala décisif. Milo bakati na ngake o Sara lati o Sara lakisi bijou atie na kingo ezaki tana ye ngape koma na tana ngande na constater parce que boye bango bino surtout bato bokende église de lundi ti dimanche ebele bapambo mate est-ce que ça la constant wana muto okende église de lundi ti dimanche ma pambo mate ebezaka nini ezaka manque à faire muto aza mwasi ya business muto asalaka lukambongo à cause à l'église de lundi ti dimanche parce qu'elle travaille. Kokende église eza mabete mais yebaka nzamba ofongo la plafond haute po piangalar. Mais soki nazo luka po batebele bakanza so azokende église ata oluka ata osambela nzamba pesa ya ofongo la plafond te osambela omona yango monaka
bato ebele ba chrétien ebele ba pauvre bazaka ba pauvre eza na volonté na bango te mpo na bango eza concept mobima batya na mutu mpo na bango ndenge akende église de lundi ti dimanche nzambe akopambola ye akofungola nzela mutu moko akutana ye na nzela akabeli ye mbongo fond commerce lukuta wana ezaka destine ya mutu so nzambe atieli yo bato liboso ke mutu osuka na ye osuka awa bakokabele mbongo azwa fond commerce mais ce n'est pas tout le monde bato bakende église de lundi ti dimanche ebele ba pauvre et puis bakufa ba pauvre eza concept na yebi te so bapaster nde batya bango na mitu talaka exemple moko mutu azalaki koya église chaque jour oyebi mokolo nzambe akopambola ozwa mbongo bobanda omoni rare na église parce que akomi occupé manque à faire bato bakoma komibwaka na église aorendre compte te ke akosambela 10 ans awa nzambe afungola plafond te mais mpo nzambe asala ye moko alobi lève-toi lamuka kende koluka na mutoki na yo nde okozwa mpo nzambe apambolo fosala mwa eloko te eya lokanga na osala mwa bapetite commerce na nga bo nzambe akopambola nga sikoyo nzambe apambola nga ndeni afungolaka plafond soki nzambe apambola bato mosusu à travers bato toyoka yango ke mutu akutani na mutu na nzela mutu akabeli ye mbongo kokota na rêve wana te. Ce n'est pas tout le monde qui va au kabela ba mbongo na nzela pour asambelaka. Il faut faire quelque chose dans la vie. Même pas nganga. Jamais ko n'est pas nganga. Nganga nde na zabo na comme un grand jogo. Na la taba bransa. Na za la capitaine équipe nationale, na za capitaine équipe nanga. Webelo liboso nganga tu no. Est-ce que beta bay? Donc net nga sara boé na beta na obalete na vie. Mais pour ozo croire na fétiche, ate pa nganga, ayebisa yo mama ngana opeso ki sa bale ndeni obeta balete. Ozo senga nzambe mbongo, tu fais quoi? Osala nini? Nzambe opeso sko mbongo ndeni. Même nganga, pour ça lelo quelque chose simbe concordé na yo, il faut ça na domaine eloko wana. Il faut ça la oyebo beta bale. Alors que simba qui s'y balé, ba travailler sur balé ka oyo zanango ba tche mon pépé. Nzambe pambolanga, na teka ka ba kabelo, tindelanga ba client, tindelanga ba boye, tindelanga ba boye. Ah, effectivement, moi nanga Sarah, a Sarah business, azaro se débrouiller. Bon, non tindele ba client. Au moins attends monsieur le romo ngote ka monta musu $10. Ba client mora ye asumbi onwe belé na $20. On ngindi te. Kaya mwana nzamba pambolion. Ba chrétien belé ba okufa ba pauvre. Ba tikala na concept moko. Nzamba pambola nga tandele. Cha! A Jésus ken. Yo ya ngande ko tika batu. A Jésus kende. Yango na loba mo ba pasteur na biso bate ya biso bien te. Tinda batu pasteur tika kovandisa batu na ba permanence. Tinda batu bakende koluka misala ba sœur bokende koluka misala bokende beta ba porte ba mama boluka boteka. Wana nde bisika nzamba ko cha loboko. Batu tu bakoma na bango lundi prière ti dimanche babola. Moto a travaillé au moneka yara mingi bakilta dimanche ayo rendre grâce à Dieu. Na offrande na e vimba. Nzambe merci. Semaine on a teki bien. Action de grâce na yango. Muta église mozanga na mbongo offrande. Pauvreté au saranate. Et pourtant bobenga yeme grand prêtre Nzambe. L'or et l'argent appartiennent à lui. Yozo reflété la pauvreté zaba Nzambe. Tout ça c'est parce que ba pasteur ba te semnoka sambela Nzamba repambola yo et puis tolingaka maté à prospérité Nazomona mabala 10 awa. Amen. Bo sambela Nzamba zo pesa mabala. Yo moko no mal bouche. Ata mobala pesi au bonsoir, oza mal bouche. Yo moko zo rejeté ba mabala sans le savoir. Non, mon ba millionnaire en église dans un pasteur, boni ko tcha ba tuna ba rêve boy.
Ba millionnaire bato basala reloko te baza lundi à dimanche l'église yo somona ba millionnaire on ba commander ba ngeno si mande kisi. Hein? Salarié comme un millionnaire te bo beta na ba Google bo vérifier. So bozi ba salaire ya ba papa na biso ba fonctionnaire ba gagner combien par mois? Mais au moins na papa na bana 8 atangisa bango pe na ba école bien. Afuta anda kwa cher koleka salaire na ye. Ao vivre ndeni. Tom so mona mwasi na ya tia mwa ligablo na coin. Mwasi na ya tom so ateka mwa mapa. Donc ba kotisa mwa ba entrée belé pour ba survivre. Yango wana ba congolais ba vivre na ngolo nzambe. Salaire ekoko remplir ba tâche nyonso ya yote. Ba pasteur. Ba kotisi bana nzambe na mabulu hein. Nga kenda na église so na lingi. Walai. Nakenda so na lingi parce que nga sambela nzambe pona pas cité. Même batu wana bomona bazara de lundi au lundi na église. Zoye kaka exemple à mokie na l'église nyonso tu bosambelaka. Constatez ka bato bayaka chaque jour na église. Zoye ka pesa ata musala mama jirela ata boutique oyo. Oromona na ba prière à dimanche abando yate. Abando sambela nzambe pona pasi. Kozanga nde sambeli sae. Tango azui alakisi vrai face na ye. Kaza oluka nde moyen de vivre. Aoya su église te. Ole bote ya batu. Boluka mbongo boluka misala. Botika ko croire ke nzamba ko fongola mapata mbongo ekwea. Akosala ka yango te. Soka kitisaka man. Ezaka na époque wana. Ezonga te. Bref, on est. Lelo to vivre Sodome na Gomorrhe na sa moyo. Eza. Toza nango déjà. Mais, mbula ya 40 jours, 40 nuits, robeta te. Arc-en-ciel kuti na ete so ebimanga susu. Nzamba tumba Sodome na Gomorrhe. Na ba fait dévorant. Lelo asala yango te, mais toana makambo ebele to sepelisa nzambe te. Mais to comment vivre na grâce, to ana attendre la grâce. Sko manu wane kweyaka o bafongola kuna manu wana bukanti lelo yo peso ko sambela to sali 40 jours à jeûne, 40 nuits, 40 jours. Omoni o nzamba fongola ngote pozo mbongo. Luka. Business is a dompté. Bato ebele balembisa bato na business. Mais boye bango que business is a dompté. Business is a formation, l'aura formation tout. Eza ndenge balakisa mutu kolamba, ndenge balakisa mutu kokoma, ndenge balakisa mutu koloba français, ndenge balakisa mutu kokumba voiture, ndenge balakisa mutu kokoma business woman. Kokota na monde ya entrepreneuriat, ba aprena kango. Il y a des formations pour ça. Koloba teke nga kutu na mekara de aba commerce. Mende na monaka la famille na biso on dirait tozarabata teka te la famille na biso on dirait tozana don na commerce te mamaleki na biso ba période mo kuta kendaka Benin asomba ba bazin ba bubu abanda pe koteka mbamo akoya na yebisi yo koteka commerce za don oui nzamba sala rabatu te grâce. Mais na kolongola kozala na grâce wana commerce ba prena kayango. C'est comme la musique. Il y a des personnes au bana don ya ndoule. Ba botamina musique. Mais bana science à musique te. Nde mobile nanga zawana. Papa Diego ana don ya musique a botamina ngo. Mais azala ki obligé à koleka na ina azwa science ya musique. Pour encadrer musique et ba musique bien. Ils appellent un bateau babotama na don wana ya commerce. Mais il faut avoir science à commerce. Avoir technique à commerce, ba orienté yé. Pour ça la don aïe. C'est pareil. Kolobate ke ngana moyena sa commerce ya te pour maman leki na biso simbara te don toi na don te commerce is a don te. Ba ko apprendre ya ngo formation, le rôle ba wala kso kumba mutuka. Et puis au travailler au koteka
okoma pe grande dame mais kobosana conseil à Sarah Tolate. Parmi les péteuses, je suis là. Parmi batama boma ya sango et on a vraiment impeccable quoi. Pour savoir pendeza pour le babiloro fozana. Voilà. C'était bien la péteuse. Micro ils ont raté. Ah micro. Ah. Voilà, c'était bien la péteuse Sarah Tola. Mutubolingara. Mutubolinara. Mutayo sabine mutema pasi. Fia mapeka. Fia orgueil. Fia vantara baluba ya baswahili ya bankala. Donc voilà, je suis là. Alors, toute personne ou a touché, ou a lobby maman Sarah na télémi le rôle à moi si to le rôle à mobali. Na ligne a avancé, on a s'est lancé dans le business. Call me. Ada s'en dit quoi? Call me. Et on a dit. Ah, cassiti. Donc, mon soit a touché. Il y a une décision. Parce que, premièrement, il faut soit décision. Ne pas que ça a une délivrance, c'est ça dit pasteur, basangani batio maborote. Délivrance, c'est ça te pasteur assemblé pour nous kouité, ba démon ba bimarate. La délivrance, la vraie délivrance, c'est la décision. Au monde ata basangisi ba pasteur à monde entier. Ba prier pour nous tika kindumba. Au monde soki yo moko lobinga. Ata ba pasteur basambeli na tika kindumba te otika te. Ba prière ba pasteur wana ezabna kalala ngwe contre mire. Kalala ngwe contre mire. Pourquoi? Délivrance et sa décision. Justement, il faut une décision pour la vie. Comme ça, pour Sarah Tola lobité. Vous allez convaincu. Vous allez la confiance de soi. Yebelo kolingi et osali yango. Pour mutati kindumba, eza mate ya ba pasteur te. Eza maboko ya ba pasteur te. Muta délivrer eza nzambe. Alors pour nzamba délivrer yo faut une décision. À partir d'aujourd'hui, je renonce à la prostitution. Na renoncer na kindumba, na renoncer na makamamabe, na renoncer na moyibi. Yo ozolobango avec tout ton cœur. Nzamba otala motema, atali foi. A kotikati na yo, a délivrer yo. N'est-ce pas? Na pasteur terre, mais toi na moi connaissance quoi. Ba chrétien batindi bandeko ebele na libulu. Voilà pourquoi ba chrétien baza synonyme ya ba pauvre. Ba chrétien baza ba synonyme ya ba pauvre. Donc so muta élevé nzamba pamboli mutu loranga na uta na studio moko ya $150 na créa kikoso na kati bana nanga bazaola na se na tapi. Siko na uti na ba niveau wana nzamba komisinga na gombe. Na futa ndako munene boye naza na vie na nga ya bien nzamba longoli nga na pasi yango monaka batu baloba akisi batu ba croira même pas que chrétien nzamba ko pambola ya komi na mbongo ebele yango couple madiabo ekomi ba sataniste. Pourquoi? Parce que ba croire te que pasteur akoko ma millionnaire. Papa oyo aza pasteur asalaka andeyo ya kosala maman na entrepreneur na esi bino na tangeli bino ba boutique. Oh, Zanango, à Congo, ma pango. Donc, laisse tomber. Ba business, laisse tomber. Oh, mon collaborateur, il soka ke oh yaye. Ah bon? Entreprise oh yaye. Oh, kama kaka. Ce qui pasteur. Ce qu'on t'a là, pasteur, ba congolais. Vine e mobimba. Le quoi ça pasteur, on a droit au salate. On a droit au créer entreprise te. Entreprise na e bandimi. Entreprise na bandimi. Or, lelo pasteur à cause de la paix capable à moni mondimi ne mo azonyo ko makasi au PC pata fond ya $100 mama banda koteka. Mais bino bolika nambo wa muto ana pasi mo senga yaka na dini. Yaka na offrande babenga ngo mingi ninyo. Action de grâce.
yaka na action de grâce nzambe asalela yo me mutu ye moko aza pauvre kotala ye mama mokolo aza ta na eloko ya malonga te mais pour prier pour nous obise yaka na action de grâce bien na pambola musala no ekende liboso muta pambola ezaka nzambe oui ezaka motu te ezaka foi na yo parce que pasteur wana mpe soki aprie yo oza na foi te opambwama mpe te mutu soki abongi kisi ye mutu azalaka okembakemba awa nzambe anga ndeni nasaleli ye ka atomboli ye mbaa moko keba yaya nzambe aza grand prêtre tellement l'église bapauvre baza trop bachrétien bakoma synonyme ya pauvreté po bandima osambelaka fo ozala pauvre mutu apasi nde aza meilleur pasteur mutu atambolaka makolo nde ye wana vrai pasteur nzambe asalelaka un millionnaire aza na droit ya kozala pasteur te bokomisa bachrétien synonyme ya bapauvre c'est la honte mais papa nzambe grand prêtre na bino ye nde kolo wolo mpe palata bapasteur botika okanga bandimi de lundi ya dimanche botika bango baluka mbongo. Voilà. Que le bon Dieu vous bénisse. Tout ce qui a énergie bimitro. Et c'est vraiment fondamment ya pire. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ma pasteur va même sur la liboulou. Et on va te croire à sous ce que nous avons au sala. Donc, ça au pays ici. Chrétien fois à pauvre. Maratro. Donc voilà, to suki awa. To suki na ba perruque. Yango. Oh na la kisi oh yango te kandeza. Eze belé bandeko na lembi. So ekauki na munoko. Papa dit quoi ça chela nga biloko na mesa. Fallait na dia na MC stop papa. Va faire dodo. Ngalo sa musana nga. Non sa cop na nga. Tant yo ko kenda cop non. Na tungisa côté na chauffer biloko na micro-ondes na rolia lala. Sarah na lokola kosa ni na kile. Ouais, il y a beaucoup de choses à faire. Ozande on a besoin mwambila mu diaspora. Eza na ba business so eza rentable o koki ko gérer ngo à distance, gestion à distance. Parce que belé pe lelo bande on a besoin ba diaspora. Confiance ici là pour na bande on a besoin ya kisasa awa ata tindi container, ata tindi mbongo ba koteka ba komelo mbongo. Aussi là makasi on sa business. Mais il y a de business o bande ko na biso ya ba diaspora, ba ko sala pe ko gérer à distance awa en Afrique très rentable. Na lembi nanga. Non qui me compasse. Toka bwana. Na lingi bino mingi. Un grand merci à tout le monde sur TikTok. Un grand merci pe na ba abonné na biso ya Facebook. Je vous remercie pour Nathan Obo Pesinga. Na loba na bino bo sala bo kotara ba émission bo gaspiller ba crédit na bino pour rien gagner te. Moi net ndo otalinga bon. Au gaspiller crédit hein. Au gaspiller crédit mesure quelque chose. Pour éviter kokota là où il y a que des insultes, tu vas rien gagner. Ozo bimisa ba onde négatif, ba onde positif non ozo bimisa ngo ozo comme négatif pour rien. Makamba ba YouTubers yo ozo kota yango, ozo finga pe. Olio gérer vie na otala marambu yo osala, yo zo ya ko finga nga na commentaire nga na zo nginda kaka. Est-ce que beaucoup tala ka te na misu botali pe ka nde batala maboke esi na. Pour à la fin to bongisa na biso pe. Bo gaspiller ka ba énergie na bino pour na makambo ya négativité te. Bo partagera positivité place positivité ça. C'est ça la grandeur d'esprit. Place au bazolo ba makambo ko gagner un plus. Au côté au BBC unité na yo, BBC méga na yo avec cause. Na BBC 2 giga pina Nathalie Sarah to la même Sarah lobby. Sarah a raison. Mais yo zaka wana place nyonso bazo finga au lieu pour eko finga na bakoma. Tu gagnes quoi? O gagner nini?
Ponga to finginga na olinga na lia na okato lia te po finginga a. Ato finginga na koteka na otika te po yo finginga. Ozo perdre, ozo dégager ba onde positive na o pour na repesa na mutulora nga saratola à la gratuité. Bo canaliser ba énergie, bo canaliser ba onde positive na bino. Regardez des choses importantes sur les réseaux sociaux. Et ça va vous aider à changer vos vies. Beaucoup de ba fertilité. Tu gaspilles tes mégas, c'est de l'argent. Mais tant que tu as aux unis nakati. Mi comment na mutu hein, to tient dans commentaire. Je vous aime tous. Bye. Bisous. Et TikTok n'a